Télé, balapa. Balapa, petit. Nal balapite. Mais maman Gabriel na live ya de kono si la bisal na live na ye alobaki batuna ke concernant papa labi abaki poche abi calamité to za papa le na S bon za dira moko na Gabi Voilà Sony. Sony de ça là. Sony ça na sila. Sony ça sila bisal na ndé. Sony ça va tangele kombo nanga. Sony de ça ni. Bazo aka bato ba nokitisa bango wa. Kana kate ngesi kali kabeza bona koloba bongo. Non que gauche à droite té. Sony ça c'est la seule papa. Sony de lobisi qui a obéi na papa le. Sony. Ya kai. Amona di réponse au piaté. Bato bele bo ça choqué na réponse. Et ça lingate baza choqué. Baza choqué pour ngapena zaka choqué. Ozo ça choqué papa. Na zaka pe choqué. Pourquoi nga babenga ngati kwani? Pourquoi? Babenga ka batu makina ko luka ka batu misusu. Kwani? Mwana za Sony sali si. Sony mtesali yanga mo ile kama le batalo bika bongo. Je suis clair. Et talinga te o babolobi. C'est bon ça bien, c'est bon sali. Peut-être beau qui passe dans yo koto comme enfant de la Gabriel Bolembo koto ko lamba tam suba mona te bakobe. Le kuta. Na ne tenez pas Jérémie Nden. Mardi non que jouer pas Jérémie Nden. Mercredi non que jouer pas et pas moi non nani. Oyo nani mona malinga ondeni. Le kuta. Zaka kolinganga ezalaki o ba o alongwa. C'est pour ça que na SBM kaza ko tianga. Oyo nani o bofinga ona o alongwa o. Waza o simba chaîne. Nani j'ai fait Lushima. Ye kaza ko linganga donc ye eza ba filme na ya côté ngana zanga kate. Eza pela kuma ekoto yo nga azo tianga mingi. Banda kenda tilelo. Todo ba bosolo. Todo ba bosolo. To kosa kwani. Muninga yona leki ayi koluka njela na yeti. Aleki na media. Ayi ko tanisa maya miso. Ayi ko isa Belvi ko bosa na ngate. Ata na leki na SB ko bosa na ngate. Bonga ina do bate. Ole bino Jérémie basala na surfilage na munoko. Nalobi bolapa penza bolapa. Alors na théâtre pesa bongo. Sko Vincent Tali Likola Tali na sabi na komata mukala sila pour na bénéficier na ba fanatique na qui sont les abakouk. Mais atoko profiter na ba fanatique a muninga. Mais sunga muninga te Vincent. Sunga sila. Sila ye moko ebi passe kufela tata na ye. Tomona na matanga sila batia ba rigueur, ba caméra yate, ba journaliste ba yate pour na respect à papa na ye. Mais yo Vincent, au monique Mama Boli a kufi. Mama Boli aza artiste comédienne. Sila aza artiste comédienne. Donc eza ba comédien ba kufeli. Mais sila aye matanga ye na ye matanga loka star, a ça la vlog. Vlog. Ça c'est l'arrivée des Mam Sisila Bissalo. Non. Est-ce que si là, ceux qui pêchent à yaka matanga tata na ena vlog, anga sepe anango. Oui, combien nga choqué, babi nga ngo sabotage. Aboya wapi ba filmer au sonné. Si la linga ba filmer na matanga te? Non, ici. Ici la boya caméra. Akenda ti cimetière. Kole lisande konae. Mobutu respect, mon pécha. Nga yo leki na yo respect. Est-ce que si là, na tche si la te, na tche nanga Sarah, na yo mtu wana ba commentaire, biso tout. Okufeli, camarade nos kwa zoya matanga na vlog. Oya matanga loga star, oya concert. Et salondeni. Babenga ngo déconsidération. Respect ya mutu akufa kite. Si la kiata na respect mutu akufa kite. Nyonso wana po ani. Po mutu akomi mukalane. Ao diriger ma bé. On dirige ma bé, à Baba Cook. Moi, ma kamna lo banabino lelo.
2 ans plus tard, elle ne komata bo bandaka ko ina belle vie. Mais bobo sana batu bobo masila ba musika te baka na entourage ne. Ba musika te. Vincent mutasali si la vlog na matanga. Vlog wane kota na SBT, ezaki intérêt Vincent. Vincent tale intérêt na kota sa ba vu. Tia ki ozwa si la accompagner tina matanga. Si la omona loka Vincent linge nzoka Vincent profiter na bafana si la. Vincent profiter kaka na bafana si la parce que biso tout oza ba humain. Mutu moko to linga camarade na ya matanga sali vlog. Nangana neti ngabo na bengani yo. Oyo sa ki starmania na matanga na ngana olela na bengani yo. Siko matanga ane zaki ya basila bangonde bakufela mama boli. Yo kanti batu basepela na ba comédien ta ba lobate po ba hypocrite. O kanti basepela na acte wana sila sala. Sila olinga ba ya matanga mama na ena vlog. Mutasali sila buzoba wana Vincent. Vincent adimi na yako mamukala. Pona ba propre intérêt na ye. Mais sunga sila. Chaîne wana Vincent ba abakuki na ba abakuki batondi. Soka chelo ko ba abakuki ba kyo tala ba kyo cha ba commentaire mbongo ezokota. Mais sunga sila pe. Sunga sila. O salisi ba erreur ebele. Yo benga ki mama étoile. O tali pe mission te. Tina sale mission kapo na lobela Vincent vie mutune komo lekana. Zok sa en place. Yo tali mission mama étoile to asala ki pananga. Yo muto benga mama étoile. Yo muto benga ya ko jouer na les abakouk. Yo muto informer ba abakouk na informer mutu mune na mida ou informer mutu mune na ese que mama étoile a ko jouer awa bo bando finga belle vie. Mama étoile a joué mais ba finga déjà belle vie na bémission. Vincent oso sunga si la te. Siko mama étoile a ko sa l'émission. Vincent tali a te émission en te, je ne crois pas qu'au tali. Mais aux UP courage, aux mi sapi. Au commis communiqué. C'est un attendant. C'est un attendant. La famille, quand vous êtes mal entouré, c'est la chute, hein. Na domaine nyon soza na vie, soza très mal entouré, c'est la chute. Faut aux bien entouré, moutumo ebisako, Sarah ote. Sarah oyo so salango et ke mabena monkili. Te tiana seto tikara alekisa no ngokaka. Si la zaka na batu ba o adoré. So ibabandi ko yembela ye akomi ko bina bandi ko bina zo bina. Si la kana batu bazo adoré. A même pas na batu ba o sa ele promotion bazate. Si la zarata na batu ba sa ele promotion te, ana batu ba pesa ke idée a bien te. Aka na batu ba kumisake. Mams oza top, bakabela cher, basaka cher, oleki bango, olwa warrior. Alors, Tondimi. Maman Oliva est baki mais il faut être reconnaissante. Na mouton de la salle pour maman Oliva on pas benga yo parce qu'on a la carte à l'époque c'est grâce à Belleville m'tazongi ça na scène tant ba producteur ba benga yo bozo kabola ba tableau na exil pechanga maman Oliva mona kayote achaka yo kate c'est grâce à batouana ya bana ba sena mi balé batu lelo ba sali ke maman Oliva yeba yo si los alaka na sente ozomona mais lelo yo ko bunga ba tutango zo tourner ozoya ko bondela na bela ba video bima ngai ta ba ngai ta ba tenga na scène te soki na yepa leki na ngala ko tourner na mona ki video na te to circuler awa ya to kosa na kate chacha ata nzamba zaka jalouse boye omoni ba welela bazanga ozomona madame Belva welela kate azelaka ngonga ye azelaka tourna ye yango mona leka aleki ba comédien nyonso na mayele to kena biso nya to kinga kati bino bozwaka bosalaka na ngoni en tout cas mais tango ya yaka abulaka il faut na sala production na produire bato lele boti bela e boti candista e boti restaurant oyo lobaka moi sana mo yiba te na paiement ça vie pas ça la deuxième chaîne. Et ça problème te ata 8e chaîne et ça problème ta sala biso to kuna te ata 10e chaîne na sala mais il va se mesura na moto te ozomona aluka anniversaire na ya zala te donc ala ko na anniversaire oyo aluka anniversaire azale tinani
Pour ça l'adversaire te muta kangi bango tout ba pe masali pe ka belle vie. En tout cas bo retenir belle vie qui bango nyonso. Belle vie qui sila na komba. Boye bango. Ale qui sila na mayele. Ale qui sila na ba capacité qui bo mwasi. Belle vie qui sila na kozala ye. Ale qui sila na charisme. Belle vie za muta matalana te. Yango molinda ka belle vie ma boye bango ezate. OK. Osomona mwasi ba bi femme sage bâtit sa maison. Peut-être bango bazomona que on dirait baza ko ignorer mama vie que belle baza mona vie nzoka la motema vie azobeta tolo aba biso bazotanga bana nga bazotanga maswaku bazotanga pe belle vie koto kuna pe bazotanga Rigen Kake ya ngwana Rigen Kake ozomona kote kuna pe bazotanga so batangi papa maswaku bazotanga pe Rigen Kake bazotanga pe belle vie Ozomona, mama vie azana fierté. Malgré tout le quoi la bato balingaka ba mona lokola mama vie, to belle vie azana même mama vie. Non. Belle vie azana fierté parce que vie a bota kié. OK. Ozomona, malgré tout ayaki pe na groupe Simba. To ignorer mama vie ata. Bango sko bazolo belango na ndenge mo belango ndenge ignorer biso ne to za ba mama na ye. Oui to boite, kisa shuko bimisa nani. Gabriel, il y a biso mwana nini Gabriel a bota na théâtre. Azatu non, laisse tomber. Non, franchement. C'est sûr que le baké a bimisa Lianza, a bimisa leader à Miss ya que le baké. Ya leader à Miss le to moneka boya uta likolo mba moko koya boum. Mutabata uta na te batuna ya modèle leader à Miss a mwana nani poza modora lo bani. Abi baza bana oyo bayana badozo ba misu makasi ozomona bazaka neti ndoto tolo papa na biso nani o to kufa o papa na biso nani nani président na biso to kufa oyo Delta Force ozomona peut-être même sous na tête papa so Delta Force Cardozo azaki makambote mais lelo ayena ndenge ne moko a possible a côté imposé ya lokola pe leader a Miss yo beta to la Miss a mwana obimisa ka place ni lianza lo esali bagage yebisa biso so yo beta to lo ke o lo bani bango ba bana na biya za ancien belle to boyango te to so reconnaître que tant ba Christian Sugar bazala na ba igete belle bazala ka te belle bazaki na classe ozomona to mona ka lo so poni madesu oya mabe ezaka pressa ko mata likolo oya bien etikala na se ya lokola belle vie ozomona bango baza ba madesu amabe soko tshela mai mati likolo evimbe sai lo lendo esai lo leso me yebaka madesu malamu eza na se potango bakozwa bango bazwa mabe balongoli baboka te babwaki ya malamu ndo etikala na se yango lelo belle vie bango bazaki ba mbuma mabe na théâtre exemple nini ya suivre bango ba pesi ba à part polémique mais notre monde a belle vie Mouto azaki né dans le néant ozomona lelo peut-être bango bazomona que on dirait baza ko ignorer mama vie que belle baza mona vie nzoka la motema vie azobeta tolo aba biso bazotanga bana nga bazotanga maswaku bazotanga pe belle vie koto kuna pe bazotanga Rigen Kake ya ngwana Rigen Kake ozomona kote kuna pe bazotanga so batangi papa maswaku bazotanga pe Rigen Kake bazotanga pe belle vie ozomona mama vie azana fierté malgré tout lokola bato balingaka bamona lokola mama vie to belle vie azana même mama vie non belle vie azana fierté parce que vie abotaki ye ozomona malgré misa banani bofula nani bopesa nani makambo azana te ozomona mais lelo siko mutu moko boyo obino bo ignora oyo bino lelo bo boya bo mona kase lelo ko pamba lelo belle vie za meilleur lelo belle vie abimisi lelo belle vie a façonné théâtre na biso comédien zonique la musicien sapatu comédien zonique la musicien mutuka fani que la musicien là-bas ozomona baze belé yaya concert vraiment eza na wenge bo senti que comédien moko boy alandi misia niki ketch poka po misia azana ye misia tambola na ye ba mone na short bien ketch bien mais le comédien eza sumuta makambo wana te c'est grâce à ma belle madame belle vie le comédien a signé contrat ya ye moko
Ok. Maman Olive ayebi tous les comédiens. Maman Olive ayebi na yo ayebi na nga. Ok. Et ça appelle à Mukoloka, Maman Olive na on appelle téléphone. Allô Chacha. Yaka na la place bo yaka. Natindi bato ba yako. Maman Olive na ayebi tout le monde. Mais pour bango ba comédien ba comme classe wana, il fallait les kana na Belleville pour bango ba ya place wana. Comédien mon côté akuta na tango tango makambo oyo na idée muta pesa ka idée ya Maman Olive zana ba comédien ba te pele ba yebete c'était Zakari Bababaso. Ok. Ozomona tala bakosa na raté biso na makambo ebele ozomona mais lelo ndenge eza bongo ok ça va tondimi Maman Olive abengaki tondimi Maman Olive ayebaki moko tondimi mais il faut être reconnaissante na muto lelo asala po Maman Olive bango babenga yo bamida soko olingi oyo osala moto analyse oyo osalela moto bamatala nokumisa sila oyo adore sila lukela ye bafleur kosa atake madame sila asombi katikati ya cité du fleuve peut-être eza eloko ya malamu kokoloba ozomona mais oyo kokosa madame sila batieli ye poison oyebi boni nano baza nango à part baguerre d'esprit ya théâtre oyebi na baniveau mpe ya bafamille tobotami na bango déjà eza mpe na bato mosusu balinga biso te na bakartier tovandi bato misu balingaka biso te mais ntango oyo ozoya kokosa likambo moko boye ya grave ya monene ke madame sila na poison madame sila boye oyebi combien de branche combien de bitumba oyo opesi accès mpa bato bakombatre ye oyebi combien de fois ekoki mpo kozala motu mosusu boye mbongo eza sacré mbongo eza eloko mosusu yaya mbongo eza diable akanali mpe na kanali ka ya mwana mosala na ye mpe motu mpe akoki kotize mwana mosala na ye ndako akokotia mwana mosala tala ye mosu na simba 10 000 $. Mutu mo super 10 000 $ pesa bia tela ne ka poza ba yeba ba opete za yo ozomona pourquoi boyo kosa likama mabe na komba mams bino obina ne pas dédicacer ba moi ka musaranga mutu lokola ngai na ko dédicacer bino te na benga ni bino mopanzi na nga mutu lokola ngai na ko dédicacer bango te na benga na bango comment boyo osala nga propagande mabe que bolinga ngata bana posa ngana kufa ngana vandi bonana na plateau bike madame Belleville aza poisonné yaya to bana ndeni to ko banda ngondenge nini obike na ba mama biso famille bota te yango na longola ba mama biso famille bota vraiment ba Sylvie wana ba la mama wana ba mamita Dina wana ba la grande H wana ba mama Win wana baza bata féliciter beaucoup plus ni kama mabe na famille bota kele kate ozomona mais bango baza na bato oyo baconseillère asila na baconseillère asila bozalaka wapi ta bomona likamoko mabe ezoleka na kombo asila vous êtes où mpona koloba ngo kende eza bongo bozopanda sango ya star na biso bokiloba mabe ya star na biso pourquoi bokosa star na biso makambo mais non non agasa na mission eza ndako na ye ozomona par rapport ya bajalelo na ye na par rapport ya ba page de ndenge kati poso te na ba page ebele bachelo nya deme akota lobi ya français wana est-ce que tango deme nyanga zotanga deme nyanga tinda mutaki ma classe avancer est-ce que deme nyanga mutaboya ka mutai ba je suis deme nyanga boya kite ozomona ba deme nyangi bazobi na bile bozana simba ya kulosa simba ya kujete bino boza kuna nini oyo aye mukanga ngalula na kolela yo mama bozaki wana bino boza kuna nani akibiloka bato kindobika ndembe ngazana klasi mozakuna biya nga nalingi yo boni okomi kopesa nga pasani debanga aza na klasi wana debanga azoyekola nano on monte on descend et on met le chapeau ozomona oyo seri wana eza bongo on monte on descend et on met le chapeau wana biso ina classe debanga azoyoka on monte on descend, on monte encore et tu catches comme ça. Oh, voilà, oh. Biso la classe. On a bon baza quitté. Ozomona. Mais il y a temps on est chrétien makama français. Obi ko sali fierté des mères.
année à tous nos abonnés. Il y a Actifina Télévision. Là, je vois Evelyne Duchesse Tunani, maman sociale Evelyne Duchesse Tunani. Et pourquoi pas mon vieux Blaise Mokabi. Là, je vois ma maman Soya famille Libota. Bonne année, Nabino, maman Gina Madiala, la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman bébé mémé à famille Libota, maman Anikutu, Ika Mamelina, princesse Davina, Elena, David, Babylon, Nabino Bolinaka. Yango, bonne année à mon papa, héros de l'ombre, ingénieur, Yannick Bolunza, papa, Nanata, et pourquoi pas mon vieux Ave, des bananes à zone arrêt, or, contraint et katana nango. Serge Vita, les bijoutiers, là, c'est mon vieux Balobi. Il solo ya or petit que la yango Serge Vita les bijoutiers Béni Sangala encadrement toujours maître Merlin Balobi toujours tous à la wana donc section doulé toujours maître Merlin encadrement en tout cas encadrement Zalara Béni Sangala émission na yo yango yo. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui sur mon plateau na émission na biso ya coup sur coup puis na plateau na ngai o ya bino chanceuse Siana la Cléopâtre mona suka ya basongi songi autrement dit IGF de la presse na zabongo na invité na ngai na kombo ya Bianca Zanga mona suka ya famille Libota Boko Tozana Bongo tozana ye donc atoko solo là sur l'actualité ndenge actualité ezotambola actualité ndenge ezoleka en tout cas toko solo la yango na Bianca Zanga mwana suka ya famille Libota ndeka na lobaka mwana suka pis mwana suka ezala rapoma. Wow, merci beaucoup na Evelyne Duchesse Tunani yo audio olelango tellement fort mon vieux Blaise Mokabi. Ah mon vieux congélateur wana oyo Bianca Zanga monaka en tout cas ngana vivre en live voilà na lobalanga mo réalité parce que chant biso ça déjà ya kofunga ma Bianca Zanga bonjour. Oui bonjour Chacha chef de la presse Songi ya famille Libota donc babi mona suka ya famille Libota babi pa na suka contre ba na suka on comprend mon il passe ce que ça y a na leki donc voilà Chacha en tout cas bonjour et puis bonne année nanga na moko Blaise Mokabi babi aïe via le bikala mingi cité du fleuve en tout cas ils comme ya biso Chacha tozo méritango aïe en tout cas merci beaucoup à toi Blaise Mokabi motema ya batu bon frère batu ya Jogo tanga commenter parce que yo dika photo batela komba mère na biso merci beaucoup à notre yaya babi notre papa babi ve ya batu ya vieux Blaise Mokabi babi papa Danou Kimiala babi vraiment Dadou Kimiala ya yango wana ya batu ya Nino. Ok. Dans ce monique les blagues, Naza, Nino, donc il y a un grand frère en Abango, Dadou Kimiala, il y a vraiment yango wana. Merci beaucoup à toi Domolé Sanzamba Versace. Merci beaucoup à Odette Lesa maman à Lessini. Un grand merci à Niki Lesa Mifi Lesa Motema et Papi, Irène Kianuta Motema Richard. Un grand merci aussi à mes filles Samoté ma papi Irène Kialuta Motema Richard Nadi Kialuta Jocelyne Kialuta Karine Zanga Patricia Branco Bibiche Moussamba Ikupa décoration maman Nicole Loboko ayo maman Nicole Loboko Bibiche Moussamba ta biso yo tozawa Nicole Loboko toujours Daipen et merci beaucoup à Duchesse Evelyne Tunani babi ayo vraiment yango wana Duchesse Evelyne Tunani babi faut ba kata papa qui c'est la Duchesse parce qu'elle a mérité vraiment. Un grand merci aussi à Mamie Tadina de Belgique la grande H. Merci beaucoup à maman, la maman chérie. Merci à Ya Sylvine Jolie. Merci beaucoup à maman José Dousadissou, maman Claudine Bokatola, maman Aningo Yamputu, maman Aniba Super. Un grand merci à Pierrette, merci à Nanou Lungengo. Un grand merci aussi
Maman Ewine, maman na biso tout ya famille Libota, maman Gina Mabiala Bola Moleki et Chacha ba question ya yo biano yanga. Comment salon na biso kombo. Voilà, merci beaucoup na Miché Rose P. Babi vraiment espace kitoko boy Chacha. Déjà et pas Rose P. En tout cas sur le niveau ça la souka kitoko boy boyeka na matete vraiment donc à diagonale il y a le baron. Na Kiyimbi na dans sur le baron quelques voilà so outi bypass dans le na Kiyimbi le les barons et puis okutani na salon na biso voilà biso ko aider biso pour ça na liboso ko aider biso na moi vraiment parce que na moni côté sali moi nous de sali moi de kangana ndenge zala kaka voilà merci beaucoup ba ndeko balandi merci beaucoup na bokolo sala oyo en tout cas Congolais to linganaka vraiment te Congolais vraiment na sali constat wana en tout cas vraiment to linganaka na bolinga solo voilà merci beaucoup na yemoko pour l'électricité madame Belvi Kandi balobi la reine de l'évangélisation l'évangile à kitoko boloko la bonis nana yebaki ke bonne ekozala nzambe na ngai botala côté bon na ekobima totala côté bon na ekobima Patricia tala côté na épisode nini épisode nini bon abimi en tout cas merci beaucoup na Patricia parce que tu sais dans la vie Chacha bola moleka kaka bola moleka parce que balobi na vie zwa mwana musala lokolo eza conseil ya bato banyokola bana misala voilà les conséquences si Davina azaki mabe envers Patricia le Patricia nga zoité je m'excuse pour comprendre que c'est grâce à Patricia que Davina a en vie. C'est grâce à Patricia Nembongo ya Davina Apoa et ça na contrôle nion son pèse en assurance et ça na maboko malamu parce que pas maman Milo atali azota la tête peut-être mususu Davina occupé ko sunga Patricia il a za ko viser ka toujours que Patricia aiba mbongo ya Davina osomona soki bato nyonso ba lokwa Patricia azobetela Patricia maboko na mandako elle mérite azobetela bravo na biso bravo Patricia osomona et pas madame Belvi apesaka coaching apesaka passe na mutu nyonso abwakeli te gana tolo te kangango abwakeli Davina Apoa linda kuna yabi Patricia kuna zui Kenny kuna zui mama Marie Lengi Maria kuna zui kini ani azos mata na coup de tête à Cristiano ngini na poto ozomona tozi kuna décor azongo na famille putina uta Belleville uta wapi apo yo kokanga kenga na ancien bien sentana bino kotango na nzungu dika matiancité oyo toto to beti pena film ezala kaka en tout cas biso ezala bongo et comme biso lokola devoir mais avant tout d'abord to bandana les à côté to bandana na film to booster nos stars na biso to booster produit na biso na papa Gia papa Gia produit na biso auto teka parce que le lot aussi to fandi famille Libota en tout cas to lobelaka film pour na yebi na famille Libota c'est to fingaka to bien moté voilà bien kazanga le lot to moni Christian Soga a eu sous na ba propos na e a pour répondre à l'obike yé a finga kité mais à l'obikaka elle likamba ki ancienneté bangonde baza ba ancien pe à l'obi li sous groupe évangélique et ça la ya maman Marie-Hélène te ezalaka yaye nandeko get par là malobi pas na voilà merci beaucoup Chacha belle question na polo bande comment ndenge ni nano to banal comme ya ancienneté nano Chacha pour rançon alobali kamba solo a besoin na parent moko te pa bana ondima kenga papa oyo nazaki zoba voilà azate ozomona bango lelo bazowela ki ancienneté ke non nga naza ancien nga naza boye oui ça compte na théâtre ozomona mais jamais au grand jamais na mona mama bomengo vanda beta tolo ke nga naza ancien ya mutu voilà soko talika ba langage ba mama ata mama linga ata mama bipendu alobaka to pesi bandeko na biso wana ba ye chance ozomona bato ba mama na ba pesa chance
jamais koyoka bandeko wana mususu balobaka ete nga na jouaka na papa masumu nga na jouaka na papa boye na papa kwedi molimo ne mpe na kimia to bapesaka biso chani o bapesaka biso chance te biso mpe ki ancien na biso ekonta liboso ma papa wana te ozomona te lelo bango balobaka Christian Chouga alobi ye aza ancien ya Bellevue toboyango te tozo reconnaître que ntango bakristian Chouga bazala na baigete Bellevue azalaka te Bellevue azalaki ne na classe ozomona tomonaka loso oponi madesu oyo ya mabe ezalaka presse ya komata likolo oyo ya bien etikalaka na se eya lokola Bellevue ozomona bango baza bamadesu ya mabe soko otie na mai emati likolo evimbe esali lolendo esali loleso me yebaka madesu ya malamu eza na se otango bakozwa bango bazwa ya mabe balongoli babokaka te babwaki ya malamu nde etikalaka na se yango lelo Bellevue bango bazalaki bambuma mabe na théâtre exemple nini ya suivre bango bapesi bato à part polémique mais l'autre monde a Bellevue muto azalaki né dans le néant ozomona lelo peut-être bango bazomona ke on dirait baza ko ignorer mama via ke Bellevue aza mwana via nzoka na motema via azobeta tolo alobi so bazotanga bana nga bazotanga maswaku bazotanga pe Bellevue kotokuna pe bazotanga Rigen Kake ya yango na Rigen Kake ozomona kote kuna pe bazotanga so batangi papa maswaku bazotanga pe Rigen Kake bazotanga pe Bellevue ozomona mama vie aza na fierté malgré tout lokola bato balingaka bamona lokola mama vie to Bellevue aza enemi mama vie non Bellevue aza na fierté parce que vie abotaki ye ozomona malgré tout ayaki mpe na groupe Simba tokoignore mama vie te bango siko bazolobela ngo na ndenge moko na ndenge aignora biso nde toza bamama na ye wi toboyi te Christian Chouga obimisa nani Gabriel yebisa biso mwana nini o Gabriel abota na théâtre azatu non laisse tomber non franchement Chouga yaki olobaki abimisa Lianza abimisa leader a Miss yaki olobaki ya leader a Miss le tomona ka boya uta likolo mba moko koya boum mutabata uta na te batuna ya modèle leader a Miss amona nani oyo poza modora lobani abi baza bana oyo bayana badozo ya bamisu makasi ozomona bazaka neti ndoto tolo papa na biso nani oyo tokufa oyo papa na biso nani président na biso oyo tokufa oyo Delta Force ozomona peut-être misusu na tête papa so Delta Force Cardozo azwaki makambo te mais lelo aye na ndenge ne moko apusi akota imposé ya lokola pe leader a Miss yo beta tola Miss a mwana obimisaka place ni Lianza lelo esali bagage yebisa biso so yo beta tolo ke oloba ni bango babana na eza na sensité tant bo wela ki ancienneté bosala nini na ki ancienneté na bino bobimisa banani bofula nani bopesa nani makambo azana te ozomona mais lelo siko mutu moko boyo bino bo ignora oyo bino lelo boboya bomona kase lelo pamba lelo Bellevue aza meilleur lelo Bellevue abimisi lelo Bellevue a façonné théâtre na biso comédien azonikela musicien sapatu comédien azonikela musicien mutuka fanikela musicien lamba ozomona baze bele yaya concert vraiment eza na wenge bosanti ke comédien moko boye alandi musicien niki ketch poka po musicien aza na ye musicien atambola na ye bamone na short a bien ketch a bien mais lelo comédien eza sumuta makambo wana te c'est grâce à madame Bellevue lelo comédien azosigné contrat ya ye moko comédien lelo nzela poto ekomi nsima ndako parce que comédien comprendre que naza comédien il faut na mipe sa valeur ozomona merci na maman Olive Lembe lelo asali comédien miyeba oyo azali c'est la canon na madame Bellevue soki Bellevue akangaki kinga kati makolo lelo bacomédien balingi bayeba nzela ya kinga kati te yakazanga nsima nani wana nsima nani wana soki madame Bellevue akangaki makolo nzela kinga kati bacomédien bele balingi bayeba nzela kinga kati te pendant que na émission mona uti kotala awa ya Vincent Chiluzi na Mam Cécile Bisalu na maloba ya Mam Cécile Bisalu alobi ke ayebana na mama Olive na cadre ya mutu te ayebana na ye na ndenge na ye moko parce que mama Olive
atalaka ya bandaki kotala ye na télé nde par là abengaki lelo naloba no chacha naloba nomoni mama Olive omoni théâtre oyo ozalaka soki otyo ozape mama Olive atala yango mama Olive ayebi tous les comédiens mama Olive ayebi na yo ayebi na nga ezape na mokolo ka mama Olive wana ozape téléphone alo chacha yaka naza place boyaka natindi bato baya kozwa mama Olive na yebi tout le monde mais po bango bacomédien bakoma classe wana il fallait leka na kande na Belleville po bango baya place wana comédien moko te akutanaka ntango makambo oyo na idée moto apesaka idée ya mama Olive ezala na bacomédien bato ebele bayebe te c'était Zakari Bababaso ozomona tala bakosanaka te biso nayebi makambo ebele ozomona mais lelo ndenge eza bongo ok saba tondimi mama Olive abengaki ye tondimi mama Olive ayebaki ye moko tondimi mais il faut être reconnaissante na moto lelo asala mpo mama Olive bango babenga yo parce que ozalaka te à l'époque c'est grâce à Belleville moto azongisa na scène ntango baproducteur babenga yo bozokabola batablo na Exil Peshanga mama Olive amonaka yo te atiaka yo ka te c'est grâce à bato wana ya bana basi na mibale bato lelo basali ke mama Olive bayeba yo si ozalaka na scène te ozomona mais lelo yo kobunga bato ntango ozotourne ozoya kobondela na bela bavideo ebima ngai te babe ngai ata batienga na scène te soki nayepa leki na ngai na kotourne nga namonaki video wana te tosirkule awa ya tokosanaka te chacha ata nzambe azalaka jalouse abwaka satana mpo na ingratitude ozomona ntango yo ozolinga oyo osala ingratitude liboso ya motu tala rétroviseur place outi Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga. Toujours continuer molo avec moi la suite ya famille Libota, c'est lui qu'on appelle Bianca Zanga. Voilà, Bianca Zanga quand on a émission on a tout simba comment mini quand on a émission on a tout le monde bon moment aye à lobby a confirmé que Azaki naye na poisonté pour na batunya so ba yokaki ke Azaki na poison en tout cas message Azaki Azaki na poisonté nzoto lingana ki na ngokaka ba petit vraiment zalaki te yango na azalaki na mwa kokonda pe abakisi ke ye mama mafinga atalaka ngote atalaka mafinga te yazalaka kaka concentré na film concentré kaka na mambunae na ba tournage nae par rapport à ça surtout mini pour na voilà poisson ngai eloko na oloba nani na place wana en tout cas félicitations à Mams parce que ayokisi bangune ebele bato ebele oyo bayaki kokosela madame Belleville makambo neti page ya monene neti page ya monene na biso les news de star epa nani oyo mpe na biso les news epa Zoro Mabiala na nani na soki mpe alaka mwasi na ye toyebi te Marie Mort Mwaka en tout cas vraiment bosilama ngai eloko moko na oloba neti banani banani bamida soki olingi oyo osala moto analyse oyo osalela moto bamatala nokomisa sila oyo adore sila lukela ye bafleur kosa atake madame sila asombi katikati ya cité du fleuve peut-être eza eloko ya malamu kokoloba ozomona mais oyo kokosa madame sila batieli ye poison oyebi boni nano baza nango à part baguerre d'esprit ya théâtre oyebi na baniveau mpe ya bafamille tobotami na bango déjà eza mpe na bato mosusu balinga biso na bakartier tovandi bato misu balingaka biso te mais ntango oyo ozoya kokosa likambo moko boye ya grave ya monene ke madame sila na poison madame sila boye oyebi combien de branche combien de bitumba oyo opesi accès pa bato bakombattre ye oyebi combien de fois ekoki mpo kozala motu mosusu boye mbongo eza sacré mbongo eza eloko mosusu yaya mbongo eza diable akanali mpe na kanali ka ya mwana mosala na ye mpe motu bakoki koutilize mwana mosala na ye ndako akokotia mwana mosala tala ye mosusu nasimba 10 000 $. Mutu mo super 10 000 $, pesa bia tela neka posa ba yeba ba opeteza yo ozomona pourquoi boyo kosa likambo mabe na komba Mams so bino obina ne pas dédicacer ba kwa kamusaka ngai mutu lokola ngai na ko dédicacer bino te na benga ni bino mopanzi na ngai mutu lokola ngai na dédicacer bango te na benga na bango komo boyo osala na propagande mabe c'est que bolinga ngati ba na posa na kufa ngala vandi bonana na plateau bike madame Belleville aza poisonné yaya to banondeni
toko banda ndenge nini yobi kena ba maman biso famille bota te yango na longola ba maman biso famille bota vraiment ba Sylvie wana ba la mama wana ba mamita Dina wana ba la grande H wana ba maman Win wana baza bata féliciter beaucoup plus ni kama mabe na famille bota kele kate osomona mais bango baza na batu oyo ba conseiller asila na ba conseiller asila bozala ka wapi ta bomo na kama mabe ezoleka na kombo asila voilà. Vous êtes où voilà pona ko loba ngo kene za bongo bozo panda sango ya star na biso bo loba mabe ya star na biso pourquoi bo ko sa star na biso makambo mais non. Et le nom madame ici le tiki li kamwana ezwa 1 mois et demi. Opo oyo la TV oya ko dénoncer ngo ke na saki empoisonné. Pourquoi pendant tout ce temps ya kité? OK. Ozomona tangu Davina apo yaki na makamba ndako makamba buka lupango yango wana vraiment nde na lina koma esika wana mamba buka lupango awa tomoni madame Sila asala émission na ndako na ye soi-disant ndako na ye ndenge bazoloba tomoni barezi aye ko bima bareza lobike a citoyen donc a citoyen Davina alobi ke fi o atokaka na si ya mapeka lobi ba n'importe quoi concerné kaka makambo ya bandako toyebi te est-ce que wana ezalaki réponse nde ya Davina oyo Sila aye kosala to aye ko répondre des mères mpona badure na ye ndenge ezalaki ke mambo ngala na lobaka na français te na koko na français te mpona loba babiloko nyonso na lobaki wana babobar na ye lobaki wana na émission ya Vincent Chiluzi omoni ngai na raisonnement na nga madame Sila il fallait pas y répondre. Osomona il fallait pas ça so nga ça analyse et logique et nzoto na ye elle est mieux placée au sala bazaki na pouvoir te au makamba ndako alaki na pouvoir te au makamba français parce que ezomona lobi na Davina osali droit de réponse et pas Davina na des mères nyangi osomona na capacité na yo yaya non anya ça na mission et ndako na ye osomona par rapport ya ba jalelo na ye na par rapport ya ba page de ndenge kati pour sortir de na ba page ebele ba chelo nya de mère kota lobi ya français wana est-ce que tango de mère nyanga zotanga de mère nyanga tinda mutaki ma classe avancer. Est-ce que demain on y muta boya ka muta e ba je suis. Demain on nga boya quitter. Oso mota on ba demain nyengi ba so bi na bile bozana simba ya kulosa simba ya kujete bile bozakuna nini oyo aye mukanga ngalula na kolela yo mama bozaki wana bino kuna nani akibiloka bato kindobika demeka za na klasi bozakuna bia ngana lingi yo boni kombi kopesa nga pasani demeka za na klasi wana demeka zo yokola nanu on monte on descend et on met le chapeau. Osomona, c'est moi les abongo. On monte, on descend et on met le chapeau. On va dans biso in classe. Les mères azoyoka. On monte, on descend, on monte encore et tu catches comme ça. Oh. Voilà oh. Bah biso la classe. On a bon baza quitter. Osomona. Mais le temps on est chrétien magama français. Obi ko sali fierté des mères nga na la temps ya koloba français te bravo de mère nyangi mukusa talo l'intelligence la tâche du prince la bouche de Mokondi OK osomona tant yo na ba propos wana et tant yo osala nini tant yo koloba ndako oui ndako wana ne ba ba futra 1500 mais ba na ba lobi ke si akena na ndako madame Belvi na bon marché alobi wana ezanda kwa salite ya Davina kutu koloba te ndako solo nde yango na ndako malonga nde yango eza problème te ndako salite mais ba sa ba lombo
nanda kwa salite na bolanda bosenga mbongo nanda kwa salite na bobima basemba nanda kwa salite na babokola bien nanda kwa salite na o violent moi mobile okende na parc à 40 fois que prison nanda kwa salite na babimisa na prison ba rési oh yaya to kosa na kate ba rési lo mususu lo bango bandela oui kana nanda kwa salite wana yo no ke de prison tango violent ka mutu mais nanda kwa salite wana ayaka mbangu na komi na kala o tata no na mama na yo ba yoka soni mais ya yoka soni te OK ozomona yo kosala comparaison ya mutu atonga na mutu ba pese place a kovanda po place wana eza ya futelaka te place wana eza ndako ya mutu nde apesa ye vanda oh eza ye te ti bato balobaka afutela ndako ya 1500 ya ye te ya ye te eza na gb ozomona tokotanga koma bato ate makasi na oloba na yo nga nazwaka information na source eza na gb eza bapartement gb mokolo yango baza ozomona topesaka mama na merci parce que avalorize bato ebele yo obeta tolo na eloko ya yo te davina apo aya na eloko na ye aya na livre parcellaire ya ye aye na kaye de loyer oyo balocataire nde basignaka ya ye nyonso obeta tolo na place oyo bapesa olala oyo yebi ata pasi ya $1 te. Voilà, bien kazanga pour na kosukisa parce que to bandaka pe to sukisaka TV zalaka ngonga est-ce que yebiki mama top ba kanga kiendo qui pas pasteur onani papi message autoka mama top le na utako kanga bien alobi ba n'importe quoi sur mama top tant que yo posa mutu ya théâtre donc et ça qui est une temps tala qui mission chercher pardon pour excuser la dako omoni ba mama top wana na kokoloba na total dernièrement na bonne année ba Nigeria ba to pesa mama mapasa donc ba to pesa ba cadeau a fêter na bonne année et puis maman na lobi maloba liko na bango ozomona ba mama top wana ba valeur ba mama top lolo biso to linga to manqué o biso lo to linga to mona bango ba beloko pamba mais na ba Côte d'Ivoire ba foute ba mbongo po mama top na ke tourner na Côte d'Ivoire comment bino ba na bijou ba na or na bino boye bosela ngote voilà bato tout ba mal danser loko wana baza ozomona eza bande ya bato ba créer loko wana po ba traiter mama top moyibi mais mama top en soi boye mama top ndoki mama top en docteur yebi obi combien de comédiens o ba lia ndoka mama top obi biso moko nanu toza ba vidéo to kene pa mama top to lia ozomona lelo bakangi papa alema bana ndoki mama ya papa alema bana mare nanga asimanga na batema oh attention wana mare nanga batema mama singi molimo ne pe malakimia na yo ekokanga muta bato peut-être musa koli na likemba moya boye mais lelo nza ba restaurer bango lelo nza basali bango valeur yo individu moko bo escroc moko bo ya papi opanzi na ba famille bato be na Londres o baby si donner za bongo osimbi ba magie na Londres miki epeso ba retour no aza mutu so pese $50 ko la chacha makam avant na te ba lobi ozomona so bine ke kosala mutu boye makambu boye tanga komba mutu boye ndoki ya yango epa koya osaka bongo ozomona mutu kola mama top chacha ndoki amona na kati tala mama top adimine kingo ezaka kitoko azaka ngebu mais tala yaya na mususu ndoki bakokanga na Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, merci beaucoup. Ilinga kolobake tokomi na suka ya émission na biso ya lelo Evelyn Duchesse Tunani maman sociale mon vieux Blaise Mokabi Serge Vite les bijoutiers. En tout cas, mon vieux montre-toi Serge Vite les bijoutiers. Mon vieux Blaise Mokabi, mon vieux Blaise Mokabi ba bi congélateur wana Bianca bonaki. Il faut pas rappeler la vie dans nous. OK, ba vieux Kimiala, Danou Kimiala.
en tout cas ekoti déjà ekomi déjà donc efandi déjà na mémoire ya Chacha la Cléopâtre mona suka basoli autrement dit IGF de la presse o wapi nazaki bongo on a présenté qui émission na biso ya lelo na invité na ngai lelo tozaki bongo na Bianca Zanga mona suka ya famille Libota Bianca to komi na suka malobi pa na yo ba ndeko balandi ba nini pe ba ndenge ezalaka en tout cas lelo na okata bato ba retenir boye omoni bawelela bazanga ozomona madame Belleville awelelaka te azelaka ngonga ye azelaka tour na ye yango mona leka aleki bacomédien nyonso na mayele tokenda biso nia tokinga kati bino bozwaka bosalaka nango en tout cas mais ntango ya yaka abulaka ifo nasala production na produire bato lelo eboti bela eboti candistar eboti restaurant oyo olobaki mwa mosana moyiba ayiba te kuna pe mamsabi epa osala deuxième chaîne et ça problème te ata 8e chaîne et ça problème da sala biso to kuna te ata 10e chaîne na sala mais il va se mesura na moto te ozomona alukaka anniversaire na ya zala te donc aza ko na anniversaire oyo aluka anniversaire azale tinani pour ça l'anniversaire te muta kangi bango tout ba pe masali pe ka Belleville en tout cas bo retenir Belleville leki bango nyonso Belleville leki sila na komba boye bango aleki sila na mayele aleki sila na ba capacité ki bo mwasi Belleville leki sila na kozala ye aleki sila na charisme Belleville za muta matalana te yango moli ndaka Belleville ma boye bango ezate ozomona mwasi ba bi femme sage bâtit sa maison. Ah bravo Poutine. Lelo Belleville sala biso to ni ba do ba valeur na biso. To longa na ba chanta bu poto ye ba ke Belleville mo bo azalaka. Lelo naza fierté ya famille ya Libota nanga. Ozomona grâce à madame Belleville. Merci beaucoup à toi mauvais propre Jean-Paul Kapina Motema Maman Nassi. Merci beaucoup à mauvais propre Tito Dacosta. Merci beaucoup à Nadjana Banaka Motema Rodrigue Bangala. Merci beaucoup à Jenny Lema Aquarium Kilo à Como 10 fois belle. Un grand merci à mauvais propre Mabi Taximen Nakatamiki. Blaise Mokabi. Muto yonenga za bongo kota chacha na biso ndaka be Blaise. Yana poati. Yango wana paradis otonini. Koso kufa te ya Blaise. Yo kufa nde na mo danda ka vena na moni yango tout ce qu'on t'a zwanga. Jamais. Un grand merci. Il y a mon Evelyne na vidéo. Ala likwambe. Bras jaune. Ah Evelyne. Fona futa nyonga poto. Fona ya poto Evelyne beto na fona lala. Chacha soki yo koza déterminer tenga na déterminer na tete. Yo tikala Evelyne moni ya koti biso to ba idéologie ba madame Belleville o sale lo mombe na kuku tango epima na poisa mama gangi OK ba traité na ba ndenge na sima ba ebite ndengo kembaki voilà Chacha en tout cas vraiment Evelyne Duchesse na mama de la famille tungani mobimba a bakisela bino vraiment alongola 10 ans na vie ya bolukoko alongoli 15 ans na vie à Moura, 15 ans na vie à Barési parce que baza utile, 15 ans pas les Ketchou, alors on dit 15 ans pas pédo à Victoire, alors on dit 15 ans pas pédo à Kaouka, alors on dit 25 ans pas tendresse, 15 ans pas Miss Lolo, papa qui c'est là Evelyne parce qu'elles ont maman sociale. Voilà, merci beaucoup na Batunia so ya koloba déjà toloba qui sert suite à les bijoutiers en quoi non c'est la carte invitation pour ça la ma kitoko makasi Meshak en tout cas Meshak vraiment non wana émonalité au boy expliquer. Merci beaucoup na Batunia so bolandi biso Michel Mopati wana salon na biso kitoko esika o wapi to ya mamaki en tout cas bino non so bolandi ngai bisiko to betisa ki baku en tout cas bolimbisa bon quelque part peut aussi na bolimbisité parce que to fini mututé to tout qui peut mututé to lobby kaka to talisika ka ba valeur o eza produit na biso to yaka to teka restez toujours branchés c'est Resimaté pour les scotcher sur notre chaîne Active Final Télévision quant à nous on dit au revoir.